tika lisolo mabe ya munganga wana. Mais ce robot to yoka douleur o to sentir sur parents ko perdre moi na âge oyo ça facilité. Et mon réellement vivant. Il y a tout la route yo quand ça route papa fa kende mais moi na kei. To quand ça route to kolaka bana ba okunda biso menzamba bino moi na okende yo ndo okunda mona. Les leçons morales au penal ou à moi les salibiso et puis ça biso makasi et puis ça fait famille bota makasi surtout famille où ils éprouvé tous ensemble na bango. Matanga les aresika m'apesa mon invitation té hein m'apesa mon invitation té ils ala par rapport ya moto bozala ranaye azandengene ni pa na yo jamais na mona na matanga ba ka ba invitation bozwa bo ya matanga na biso invitation yango non les gens musu bazaki tozaki na bango lobi na butu moi ba empêchement wana ba musu pe bazaki yango bazui lelo ya temps ya koya lelo dans le sens wana quoi ba biso to mona ni tozaki pe lobi tozaki pe lelo eza par rapport ndenge ni mutu na mutu azula Robert apportaki na cœur ndenge ni nzamba pese makasi toyebi ke division esalaka pasi amesaki na mwana ye tout consort et mwana tiki risque maka boye ya maladie mingi te ndenge na yoki Robert bisika azali vraiment mes condoléances vraiment nzamba pesa ye makasi pema kosala mutu te kende kopema na kimia kosala mutu te ok, kopema, okosala mutu te. Ok, kopema. Pema na kimia. Moi je suis patron, mon patron est parti. J'ai mon bureau. J'ai mon bureau. Oyeba ki kofuka, oyeba ki parole de Dieu. Tolakisa ki parole de Dieu. Tolakisa ki bilonga mokilité. Kende kopema na kimia. Nga mama no lipasa na loli. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai pe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance ba matana ba avion bakenda partout ba délivrance simba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Janelle en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana akomiloba na ye ko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zwaka ba régie na raison mo kezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na mukanda na zupe musala donc on a témoigné na nzambe ozana asali na bomo na nga tokana na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus boss abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Oui, bonjour.
Non, tu as un message à Mawa, Toto père de moi, on a dit le 3 janvier, Jacques Congo. Ça fait trop mal. Au moins, on a 4 ans. Ça donne vite, peut-être soir et baiser dans le Bossonaye. C'est pas facile. Il faut avoir la compassion autour de l'eau pour pleurer. Moi, on a dit Jacques. Voilà quoi. Oui, il était malade le 30 samedi, le 31 plutôt, à Béli, et puis ça les crises. Je crois qu'il a moi ici là qui va ramener à l'hôpital, on a Kalembelembe, et puis subitement on a côté coma. Donc coma de lundi, mardi, mardi, de mon aérotique donc tant que si je crois mon a côté coma. Là on dit que et si comment on a vu ça à Kenya. Merci président Jibo Massamba, message nous pour lancer la famille Bamoda encouragement là bas tout ce qu'on a ici sur bon, ils ont mbila était là parce que soit moto non a botate abetaka lisola mabe ya munganga wana mais so boto ka douleur auto zo sentir sur parents ko perdre moi dans âge oyo ça facilité et moi nous réellement vivant il y a tout à la route yo quand ça route papa fa kende mais moi na kei to quand ça route zo kolaka bana ba okunda biso menzamba la bino moi na okende yo ndo okunda mona les leçons morales au penal wa moi na sali biso et puis ça biso makasi et puis ça fait famille libota makasi surtout famille aux éprouvés tous ensemble na bango tous les la mon na biso courage na yo. Courage à vous, bateau, qui Robert était depuis le début, tout ce qui était Fondation Tokanissa, si les données sont comme la nation nationale à Belé, tous ensemble. L'artiste ne meurt jamais. Voilà. Merci. Ouais, bonjour. Bon, Matanga. Les arrêts m'a fait ça mon invitation m'a fait ça mon invitation ils allaient par rapport il y a moto bozala ranaye azandengene n'est pas nayo jamais na mona na matanga ba ka ba invitation bozwa boya matanga na invitation yango non ils allaient musuba ki tozaki na ba lobi na butu moi ba empêchement wana ba msusupe bazaki yango bazui lelo ya temps ya koya lelo dans le sens où on a quoi biso to mona ni tozaki pe lobi tozaki pe lelo eza par rapport ndengeni mutu na mutu azula Robert apportaki na cœur ndengeni tozona ma étoile toza ba CG Swana parce que moi ba komele toza zaza a ba ope bazui tante tanso ba pe na nzela ba komela biso c'est ça Bonjour papa. Bon, message eza kaka nzamba pese makasi toyebi ke division esalaka pasi amesaki na mwana ye tout consort et mwana tiki risque maka boye ya maladie mingi te ndenge na yoki Robert Bisika azali vraiment mes condoléances vraiment nzamba pesa ye makasi nayebi te naka mokonzi ya baartiste te olobi oui papa Robert Bisika azali apesaka nzambe merci parce que bible elobi na circonstance nyonso topesaka nzambe merci ye apesaki ye mwana ye mpe asepeli lisusu azwa ye toza na eloko ya koloba te apart kozongisaka merci epa nzambe et puis vraiment papa Robert bacourage ebele nzambe wana apesaka kimia apesa yo kimia apesa mwasi na yo kimia libota mobimba ndenge bobungisi mwana nzambe apesa bino kimia
Merci. Bonjour. Bon, les akaka ekolanga Robert azalaka makasi parce que nzambe mutapisa biso mwana ye pas zuya soki mpe nzambe aboyaki nde mwana na tiki biso to boye ndenge makomi ekomama bana ndefu bakundaka batata noke biso batata kutu tokomokunda bana on ekomi monde à l'inverse donc topesika nzambe merci na oyo solekaki mpo abinga bacirconstance nyonso eza ya pasi ya bisengo topesika merci yango totondi ye kaka matondi. Ok, artiste, en fait, vous constatez vraiment présence, il y a ndeko na ngai omoni ndenge tozalaka na mokili toyebi nde tozalaka ta mosusu ekweli mama étoile ngai swana nakoyekende yebi ndenge nini tozalaka betimiti na baprésident jino la bato mosusu oyo mpe baye te ta mosusu bazwi mpe empêchement baza mpe bato mosusu mpe aye na ye te aye ne kaka te aye na ye te avai na ye bon tokangi mpe mutu te mpo matanga bapesaka jamais invitation fete kaka nde bapesaka invitation oyo amonani amonani oyo mpe amonani te mwana okundama kaka wana sikoyo bakestion bon fo obenga sikoyo vie masumu nde fo tuna ye mpo ye nde aka présent na biso bon moto encouragement eza kaka libota bazalaka makasi batambusa makanisi te liwa mwana mpe epesa division na famille te mais emema nde bolingo na bomoko na famille. Bon, eza pasi moto nano akufela te aoyeba douleur wana te moni kokufela mwana eza choc moko okobosana yango dans 2-3 jours te parce que avenir ya mwana wana eyebani te mais mokolo aussi akoli déjà comme mature akokufa lelo après temps mosuku aso bokundi boke na bar boke omela mais ya mwana c'est différent na ya mokolo. Moi étant que père de la famille salenga pasi ya pasi parce que biso bengaki tout roba wana vie na nga mpenza donc il y a des années bato bayambaki nga na groupe saisai nde bango wana donc toye vraiment mpona kocompatir na ye elongo c'est ça. En tout cas liwa tokendaka nango kaka te moto abelaki nini asali nini parce que mystère ya liwa eza nzambe moto ayebi même satana ti azalaka na ti lelo na comprena te moto akufaka ndeni nzambe nde ayebi ke moto akokende preuve ane tomona bagrand magicien apena toyebi eke grand chor na daye aoyeba te mokoni na okufa donc maladie to nini en tout cas ezaka nzambe. Hein, c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a... En tout cas, na osenga na libota mobimba bazala makasi. Eza volonté na bango te. Eza volonté nzambe. Moni yo soki oza na pula ye obokola basoso baza ya yo non jour o décider olongola soso moko et dépendre na yo donc libota faut ba comprendre que mukolo mwana mukolo mutu eza nzambe nda décider donc baza makasi bapesa nzambe merci batala o nzamba bombi après makambo ya sali. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Ah, bonjour.
Bon, en fait, bébé à 4 ans, bon, étant que parent et collègue, je vais rendre bon dernier hommage à moi, Jacques Watikibiso. L'un des enfants, il y a mon collègue Robert Congo, on a présenté bon, ma condoléance, on a fait courage. Bon, du fait que Robert, tout comme Robert, ces derniers temps, Robert a monté sous grippe, on ne peut pas comment expliquer. Moi, on a la bellité. Et là, moi aussi, tout ça. Nous avons même tapé ça. Comment s'est-il passé? Un message d'encouragement pour porter la famille. Ouais, et tant que parents, nous avons fortifié mon collègue Robert Casquito. Courage, c'est Dieu qui donne et puis c'est Dieu qui a repris. Tous en ont mal attendu, par-ci par-là, ma croyance est ratée. Non, le programme est bien établi. Il y a longtemps, Poto, Nanine, tout ça, donc non. Levé du corps et Rosala, le mercredi, veillez hier et mardi. Bon, peut-être emploi du temps, Moutaza, et puis au moins 3 journées ouvrables. On a été condamné, tout ça. Moussa Rosala à mon anité, mais physiquement à mon anité. Moralement ou financièrement, à Jacques fortifié, donc on condamné. Peut-être après enterrement, Bamsous Bayar rendre visite vraiment. On a condamné, Baninga collègue, Banin Bazate, tout ça. Chacun a ses préoccupations. Papa Rifin, Dianzenza. Artiste, merci. Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosale zambalolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Samaka Sambolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sambalo. Kapena tatola bon sambelo yo sambalo. Yo kabo senga nanga sambaka basaye. Yo kashishe nanga ye sambalo. Nayena papa sinanga osabo zambe na yo nayena kosanga nanga osabo zambe na yo salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu
senga nzanga nalebi vi yapesanga kabelanga bisenga senga yasi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi te bisengasenga nzanga ngonga ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Laisse moi fako Laisse moi fako Wati tishina nsambi wachanzelela Wati tishina nsambi wachanzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga Lesa mukatanga lesa Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobindela azanzamba lisolo oyo nasakoye nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo nasakoye nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo azanzambe ayoki mosenga na ngai nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe Je m'en vais inviter l'évangéliste Patrick pour l'exhortation et ce pendant 10 minutes. Bandekubo qui tient en attention tout le banzambe s'il vous plaît. Merci. Parce que tu peux s'en là. Seigneur notre Dieu, tu peux se merci pour les circonstances. Tu dis qu'il y a nos amis maîtres et attendre la circonstance. Et nous allons au contrôle de tout. Et depuis la programme Oti Nasuka, à Kombo na Yesu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un de Tilanzabé m'a beaucoup? Tellement que nous sommes acculés par le temps, je suis sur les livres d'Apocalypse chapitre 14, verset 13. La Bible dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, il dit à l'esprit, enfin qu'ils se reposent dans leurs travaux, par leurs œuvres les poursuivre, parole du Seigneur. Amen. Je pense que circonstances et sanguisubiso et ça circonstances ça la passe. Autre circonstances douloureuses, ça fait mal, ça choque. Et beaucoup plus, c'est la mort d'un enfant. Verset Opengi, la Ngina Lobela sur 2 mots pendant 5 ou 7 minutes, parce que tout ça a tenté. Donc, le message, on a apporté la tongue à l'élo. Amen, amen. La Bible dit, heureux l'homme qui meurt dans le Seigneur. Moi, on a bandé qu'on se présenter dans la église. Alors, la question que je me pose, les somounini moi na oyasali. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, heureux l'homme qui meurt dans le Seigneur. Donc, Esaïa Malamu Moutou Oyalali Katina Korea Christ. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Alors, Tangu Moutou Akoufi. Et l'oko Oyalanda Kaisaba Eve.
Maintenant, généralement, biso toté à kate mutu akufi. Prédication tozoté à natongo alelo, ça nous intéresse biso toza na bomo. Amen, amen. Alors je prends le mot repos. Parce que na matanga tomemaka message ya consolation na ya sali. Parmi nous, eza na batona nous bapesi Yesu bomo ite. Na so exhorto na tongo alelo. Eza occasion ozui afin que opesa Yesu bomo inayo. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Parce que balobi tango mutu apemi ba œuvre na emisala na ende kolanda. Donc mutu nyonso pour le moment où azoyoka liloba oyo aza na besoin ya repos. Je finis en disant ceci. La vie de péché c'est un travail. Tout le mal que mutu osala eza musala. La sorcellerie c'est un travail. Oh, Moutinho soit ça la kamusala, azana besoin de repos. Jamais Moutaroki ko sala sans que azala un lieu de repos. Même Dieu a travaillé pendant 6 jours. La Bible dit le 7e jour, il s'est reposé. Naso exalté Moutumoko na tongo alelo na matanga oyo. Zwa décision et ayo kokota na kati ya repos. Parce que ceux qui ont luki repos en ate parce qu'il y a des choses. Bible lobby ba œuvre na biso nde ela. Olali kati na Yesu okay na lieu de repos. Or les péchés c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Donc misala mabe ozo sala eza na besoin on lukare bikisi. Tika makambo ya mabe. La mort azaleti impoli. Donc amen, amen. Amen, amen. Donc tu as besoin d'un repos. Un repos. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit Moutounyo so oazon limere. Bien aimé Luka kombo na kati ya finayo. Tika makambo ya mabe parce que nous sommes dans... Parce que awata topé saba jeep et topé saba avion. Consolation à libotawana never. Il faudra qu'à le nom de Jésus-Christ. Il est le vrai consolateur. Amen, amen. Attendez tout à la bambongo tout le banini. Il faudra qu'à combo ya Christ. Tikato sambela pona libota nyonso mibale parce que c'est un coup. Ça blesse, ça dérange. On voulait développer beaucoup de choses, vie et temps. Il fallait toper sa kaka oezali ya mutuya. Tokangi miso na biso. Seigneur notre Dieu, nazotombo la libota nyonso mibale en qualité de ton serviteur. Je sais que libota oezana coup ezana passe. Aucun docteur de ce monde n'a qu'à ta blessure intérieure ou qui peut apporter solution. Mais seul Jésus-Christ, tu es capable de consoler, de bande ba pota oyo libota esui na katia mitema. Yango tozotika libota nyonso mibale afin que kimia ya Yesu e bana korenye le prince de paix tolingi bobulute tolingi ba dispute te tolingi tokende kotika ko ya mwana na biso dana pe. Tika ete nzambe ozali mokili na nyonso oyo ba korenye sur tous les programmes et c'est là au nom de Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse. Bon, merci. Après cette petite exhortation, nous allons faire appel à l'enfant. À notre petit frère Jacques Kongolo Bangwana, né le 26 décembre 2018. Petit Jacques, tu nous as rendus tous joyeux. Pensant encore le jour de ta naissance. On était tellement joyeux, toute la famille. Tu étais extraordinaire, comme un petit ange, plein de vie et de vitalité. Tu dégageais une énergie de joie, d'amour à toute la famille. Tu étais notre rayon de soleil, notre petit grand-père, d'où le nom de Petit Jacques. Aujourd'hui, toute la famille ainsi que nos amis sont tristes de ta disparition. Nous te pleurons de tous nos larmes de nos corps. On ne comprend pas et c'est une réalité où c'est un rêve. Ta mort frappe très différemment
Te perdre a été un grand choc. Tout de toi vont nous manquer. Ton sourire, tes caprices, prendre soin de toi, tes câlins, tous tes souvenirs seront ancrés en nous. On les gardera au plus près de nos cœurs. On dit parfois, on croit que la mort est une absence quand elle est une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute la distance en ramenant l'esprit, l'être qui nous a été cher. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir bénis par ta présence dans nos vies, de nous avoir comblés d'amour. Ces petits anges que tu fais. Adieu, petit Jacques. Adieu, Chouchou, Baba Ziza. Merci. À toi, notre petit frère chéri, il sera à jamais dans nos cœurs pour la vie. Et sache qu'on t'aime avec l'âme et non avec le cœur. Car un jour, nos cœurs arrêtera de battre. Nous tout ce que l'âme dure une éternité. Adieu, petit Jacques. Bien, merci. Comprenez que l'émotion est grandiose et nous sommes donc obligés de supporter étant humain pour surmonter cette étape. Bien, voilà, nous allons clore cette étape d'allocution par le mot de la famille. Baba, je vais m'en charger car la famille m'a mandaté pour ça. La famille Lubangwana, où elle va perdre les Lumwana, pour péter na moutonio. Merci, parce que Bobandagi na biso depuis message ya liwa ya mwana na biso ti lelo tozoki ndozo misaye la dernière demeure na ye. Vous l'avez fait en dépit de vos multiples occupations. Sincèrement, famille est reconnaissante na acte opposé, na assistance na bino, quelle que soit sa nature. Alors, famille elobi boy, si maya kokunda mwana na biso, tozonga na loadi et pas wapi, veille mortuaire et salamaki lobby, ne pas wapi tokabola moi mai, moi kopo, comme exige les us et coutumes. Si ma rokabola moi kopo matanga ezalité moto na moto a replier bagage azongi na ndako na ye. Donc kolongwa na biso lo a dit matanga esili moto na ndako totikali ko méditer chacun à son coin, prier pour la famille papa Robert Congo na maman Chako pour Nzamba pesa bango makasi à continuer pe pour battre la bango. Voilà en somme message oyo famille alinga pesa na ba membre nyonso ya famille ba mi connaissance bande nyonso oyo banandaki biso na likama oyo ezubiso. Bien, bauti kosenga na biso awa ceux qui ont témoignage par rapport à moi na Tiki Bisso, bien qu'il ne venait que de totaliser 4 ans le 26 décembre et au Tiki Bisso le 3 janvier. Dans ce moto à témoignage wana o asengi to sengi na ya pusana asalango et puis tous les canaux dépôt à gerbe de fleurs. Merci. Amen. Nanyonso na remercier Kolo. Parce que Bible est Zoloba. To remercier Nzambe na circonstance nyonso. Nzambe nda pesaki, Nzambe azui. Mwana azangaki losambo te. Azangaki pe kisi te. Kasi volonté ya Nzambe eyebina kosalema. Na nyonso na kombo ya libota mobimba olobi merci.
Atango mwana oyo abotamaki na 3 mois mwana abelaki makasi tosambelaki nzambe ayokaki losambo azongiselaki biso oyo ezalaki Petit Jacques. Etango mwana akomi na mbula oyo akokisaki nzambe asali na lolenge na ye na bonzambi na ye azalaki mpona biso bénédiction mouvement na ye nyonso mpona biso ezalaki lipamboli tosopelaki makasi komona kobotama ya mwana oyo paske abakisaki 1+ na kati ya libota kasi oyo ezali makanisi ya bato eza ya nkolo te toyebi ke nzambe aza makasi mpe aza na pouvoir nyonso aza na kapasité nyonso mpe akosala kaka na lolenge na ye mpo atikali nzambe yango tolobi merci na bato nyonso oyo balandaki biso nzambe na lola amona bino mpe azala na bino. Yesu ndeko na boli yo linginga mingi yo kufela kinga petenga na zwa bombo yemba aleluya lingi koloye masia aleluya na Yesu na lingi koloye aleluya na Yesu bobateli malamu kosi na libota na Yuda papa tolobi merci Zambe na lola papa maloboto zolo balelo ezali pona bayo batikali Zambe papa na mabungisi na yo mwana oyo ayebaki mabete ayebaki masumu te Zambe yo ozwi kasi na biso bayo totikali pona biso ezalali te ya koyeba kobongisa oyo ezali chemin na biso Seigneur na ke kotika oyo ezali mabota mobimbo mikuti na katikati na esiko na maboko na yo natiki couple pe natiki bano batikali na maboko na yo Seigneur yo nozala nzambe ozala guide ozala appui L'Éternel les amis to bengani na nyonso etatoli Seigneur na yo te to condamné yango to chasser to memi na lieu aride au nom de Jésus Zambe to bengi on zamba psaume 127 o zobate la bateli na yo te zobate la pamba mais na yo puissante ezala likolo na kobate la pe na ko contrôler to zana likia na ba batikali Seigneur bakopika bakokola pe bakobika na tango bolai na kombo na Yesu Kristo Masia amen. Merci beaucoup. C'était là le témoignage de la grande sœur aînée de Madame Chako, épouse de Monsieur Robert Casquito. Bien, à présent, nous allons embrasser l'étape de dépôt des arbres de fleurs. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, nous allons commencer par la famille de Monsieur Robert Congo, suivi de celle de Maman Chako. Ensuite viendra les collègues de service, les amis et connaissances. Sans transition. Nous allons inviter à Papa Nanga, monisanga loboko na yo. Nayepa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Azosale, azosale. D'abord la grande famille, les enfants viendront après. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Azosale, azosale.
The Bluetooth device. Bien, place aux petits enfants accompagnés de leur grand-père pour le dépôt de la jambe de fleurs. Entre-temps, les collègues du service de Yama Chaco de la subdivision EPSP se préparent. Les collègues du service de Yama Chaco doivent vous préparer pour déposer votre jambe de fleurs, suivi de l'aire de santé de Bandabunga. Bien, nous allons clore cette étape avec la fondation Tokanis. Si dans la foulée, il y a des gens qui ont des jambes de fleurs sans se faire annoncer, nous allons leur demander de bien vouloir les déposer avant qu'on close avec la fondation Tokanis. Dans le coup, dans la jambe de fleurs, et Robert Kassuto fait partie intégrante de cette fondation en qualité de chargé de relations publiques. La fondation Tokanis a pour objectif de soutenir les veuves et les orphelins des artistes et comédiens décédés et aussi promouvoir ceux qui sont œuvres. Vous devez respecter les morts. Bandeko, quand ne vous marrez liboso, pour perdre vraiment la culture la biso ya babantu. Toujours la ligne de Libanda. Kaka biso yango ya esprit de vie, mais non. Si les appels à yango malade botikako qui vont taper. Vous devez respecter, à ta chef de l'État, respecter cadavre. Vous devez encore dire qu'il n'y a plus de ce que l'on dit.
Bien, nous allons procéder à la levée de l'appel et ceci marque la fin de notre cérémonie. Une fois de plus, merci pour votre assistance, quelle que soit sa nature.
Esclavagisme est repos éternel. Repos éternel. Repos éternel. Ok, paix malakimia. Repose-toi en paix, papa. Paix malakimia. Jour aux okende, nazo tango la verset biblique. Nazo yembela yo papa. Zamba sala ki mokano na ye. Ene paix malakimia. Paix malakimia. Voilà parce que
Mais kasi on m'a to bouger na to ça moi. On to bouger na moi na ba ça moi ça. Sango. Eh, na mamuna to la. Sango. Sango. Kumbama. Chiro. Yesu na bingina tatola. Yesu. Papa na bingina tatola. Sango. Kapena tatola bonsambe na yo. Yoka bosenga nanga zambaka masaye. Yoka shije nanga ye zambaka. Na yena papa sinanga osabo zambe na yo. Na yena kosanga. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Maman Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté il y a loyer parce que tozo foute là et puis difficulté au foute là bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229.
Sainte-Thérèse, bapesi une adresse, il y a agence Paul, il y a frère, oui, allez la deux, oui, combien de besoin, oui, ah, tu gars, suppose la Sainte-Thérèse, il est seul, elle lui dit comme ça, oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ils ont ici qu'il y a service, ponctualité, respect. Et puis, bango, ballon rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba ben ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de l'envoyer mo. Il y a Mundede. Attention ton nganayo. Mutu bolongwate. Comment ça ton ngano mobimba. Yango Jibe service et Zakaka on a qui ça. Deya. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu oh. Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Salela nga Yesu
bisenga senga nzamba londe nalembi epi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Laisse-moi fako Laisse-moi fako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salangombe Syndicat que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Alléluia